Baye na ko de kila ngaba na misala lokola ba michopi ya komona ya mona ndako madame foza la kana ba rigueur ozo mona soko tikili toyi na oyo pa mwana musala akoko yelo pe ba propos moko moko tina mona si je savais ozo mona mwana musala comme ça que camarade pe mwana musala pe akoya na mission ozo mona azali ka fia quartier mwana mobali nda kota na mutuka ndenga ba mutuka ye enyongisa ke mutema akote pa na bino ba ye ba famille na bino a détruire bino tala ba propos muchopa oyo la madame Ben avec lui mon amour zakana papa Serge ndinga kenda ba voyage weza mission de service nga na vande fa cousine ngai zaiki soki ka mobali na ke mission de service ba soki naye mama yozo tikira mobali no laisser aller poani na kati avion wana ba passager baza ya basi bakenda kuluka akuta na papa libumu fan très bien ye moko na kati ya po avion ezaka ba toucher ya na volante papa Serge yebi kina likole za 5 heures de temps a programmé 5 heures de temps likolo akokende pe kuna abengi mo passager mo boy po na kati avion ezana ba chambre ba VIP eza ba restaurant mama surtout na toilette kolobate yata ngavunga ena Nefsika na ekomaki mabe ozomona avion nini ezaka na piscine muchopi mama fa fongola misu folandaka papa na fille wana kuna bana basi basokolaka na babikini bapiscine ezala misape mamisu na ndako tobetela muchopi maboko tobake muchopi aleki sila na kozue ava muchopi tala kosala masekite shasha tala muchopi wana muchopi nenga za bongo muchopi tala balobike mutila banga muchopi mimika bonga banga muchopi mama namona batamine na fainéante ya eleki merci pesa maika kolala lokwa ndako nobwe libala ti kolala boy ayo kaya ok nanga wapi mama yo aza yaya ya mobali nanga atangi ngana ito discuter tali yote yo sa so edenga ite mama ate do na nini na msuna musala bo desi boyo yo so zo fendi mo kabula nae yaza na mbongo mama nga naza na ngoa bino bozanga kaka kandi jalousie kutaka ya na mbongo mama yo do mona mwa musala nzima ki aza na mbongo bozanga ngoka ngaya ata ozokufa ata naza na ngoa nana ko kufa adash li balobaka te adash lobinga na ko na kufa adash ni te mama kasi adash balobaka te na sens nini okufa lelo te yo okufa lelo te yo fo simba banzete 125 ans na bakiselo 5 ans likolo mama nalobi ke mutu awasalaka ata patron ji problème pona longo kokufa ko mona mabe ata crise ata osali crise non bimisa te pona na famille na charge se na pesi yo opesa nga te omona nga naza na mbele nga seconde yo ne faut pesa nga kaka non lo na se muchopa boma bango mabe kuna va muchopa tata bino fona comme d'inspiration nous sommes na piscine avion piscine what they est-ce que babilo wana sila boza nango feza ka muchopi en tout cas pour avoir muchopi ta tout davina apo docteur pas de docteur on comprend l'essence d'affinité as infirmière toi un docteur as infirmière Il doit changer d'infirmière, ça ne va pas. Mais madame, pourquoi tu t'en fais comme ça? Oui, parce que j'ai mes affaires ici, je les protège. Hein. Je ne fais pas confiance aux gens ici. Hein. Ça reste un domaine privé. Je ne sais pas. Je me trompe. Tu ne fais pas confiance aux malades, à tes collègues? À n'importe qui. Parce que j'ai mes affaires ici importantes. Donc voilà. Docteur, comme vous pouvez constater, c'est elle la problématique. C'est elle la problématique. Vous constatez, c'est comme ça. C'est elle la problématique. Elle n'a pas confiance aux gens. Elle croit que tout le monde est voleur. On va la voler, je ne sais pas quoi. Docteur, moi franchement, je pense que la personne qui devait quitter le bloc, c'est Davina. Parce que... À chaque fois, il y a un tenir qui va mettre dans la cour. Est-ce que vous êtes docteur? Côté qu'on a fait de bonnes lignes, dans ma casquette, place où nous ligne d'aller jouer le corps de maman pasteur. Il y a une place où nous sommes ligne d'aller pas avec la chicha. Parce que toujours il y a battu ligne dans mon lit, mais après, on a la comprendre, et ça n'a pas caché mon
Au comment docteur depuis quand? Il faut passer conseil. Davina aux avantages. Ce qu'on a le côté, qu'on a la côté. C'est ça. Ce qu'on a le côté, zala le côté. Ou bien so lingi eloko ngo Yekola yango. Po koma oyo so lingo koma. Infirmière na docteur baza batumi balé. Yo no tika makambo te. Oh, ce que na système kuno mona infirmière. Mais ce qu'on m'a dit kuna na médecine kuno wa médecin docteur. Mais c'est ma vie. C'est ta vie. Ce que je veux. C'est ta vie. Ça m'a pas pendant Moi, je suis pas de leur niveau. Je suis pas de leur niveau. Peut-être que nul n'est prophète chez soi, au fait. Je comprends, personne ne connaît ma valeur ici. C'est quand je sors, tout le monde me respecte. Au moins, balegi nanga. Ozomona na mukolo. Ozomona. Les 5 anniversaires na les 5 mai. Na kusa kaneva. Na kosa âge point. Omona so sila zo kokata âge. Sila yoza mukona nini oyo. Ngana eka epoza komena sila. Pe na live atemboa nostalgie. Alléluia atemboa. Mbana ya bimi kamena ngai mbana na bimi. Banana bimi. Salanga bien ata masali bonga te icône na biso. Atalisi yo kasi te atalisi bino. Kena lega njela ya otikanga na pasi mawa. Mokili oloba epimelanga succès. Bata mokili bakoma konyokola nga leki na yo yaya. Natali eloko tikela ya ezate. Soki na ketcha boucle de fleurs. Bakoyiba. Mais ateke Dino na sila bodo sandege po matiga za ini mobali pe ya sila. Yona sila bodo sandege. Ike ozalaki mbanda ya sila. Dino na sila bodo sandege po matiga za ini mobali pe ya sila. Yona sila bodo sandege. Tokutana na bombanda te, tokutana na matanga. Bokutana matanga. Jour madiga kufi. Na stade de martyrs. Sila ye yopo ye. Na mwana ba onyoso, poka ye bana ba onyoso. Nini sala ke madilo akufi. D'abord Madilo a Koufi, écoutez-la le wak. Parce que Batoumi Bano Barake, écoutez un hôtel. On s'appelle un mobile de Moussous dans l'hôtel. On a barbe avec le mobile n'a écoutez le wak de Soleil. Camarade n'a pas pexera bib. Et si. D'autres le balelo que Yona si la moussolo la kate, l'école à Madilo. Nga sa o manana mutute. Nga za ikina yi. Na sa o manana mutute. N'habite so si la eba ki ba monanga ba eba ki non. Moi si au vieux azaranaye na minute yo ezaye même so azo beta concert et depuis raisonner ce qu'on a qui même bon à YouTube autour de mon ayo et batamoki di ba koma kosakana na ngate sila bisalo linga ki ozalata na ngena zata na valeur ce que ozala ki na bon moy yango a raisonner ya OK mais bazali ya bongo avec notre papa akamu minene boy nazo yebisa yo papa nini pale papa na banga kufa ya raisonner ah vraiment pe ya sona nzela nini susu ya ka nzela nini olingo banda su banzengwa Yara esalini yoka siko parti moraluba na kotamba na fama botanga mwasi lolendo na nga esuki esika ya ebandi matata nini susu nga na kosala naluka yo ata na bandoto atandele te kozongana kolela na nga eleki tise atandele kofuta okomisi ngai ndumba kasi pesanga sila atuka okomisi ngai ndumba kasi pesanga ta chance na bayapa kende la chance ne asama biele likamune podium na likola podium nga na ndoza na kiti likola podium na vandi ba tu batate ya bando ya bando mona keno copine je wana na zora vraiment tenter affronter bambanda et tout mutu na respectaka mama bia nde na tikala ko affronter te ke na mso abengi pando benga nga na mona pe téléphone non ça ni est grand prêtre mère mais ba o temba tikali ba nako ba makangu lokwa nga nazona nga tan olandela monte est-ce que ça ndenge nini merci Michel Kobe o sala ndenge nini ya kubimana ba musicien nyonso ya wenge BCBG nyonso
presque bamise nyonso ya jibe bazali mibali na yo ti presque bango nyonso mibali na yo non bamise nyonso soki madilo atika semence madilo atika semence oyo na nzoto na yo kala ndenge olobi ndenge mpe nayoka nde papa avaki atika eloko atikaka nako néglige mpe te il faut nayeba d'abord pour votre informe mosusu babiso nazala mobali nokala ndenge ozoka na ndako na bengani obengananga comment eza vraie histoire ya vie nanga naza hypocrite te kombo nanga eza ozalaki mbanda faut pas tonton d'accord lobaki bakosaki ye toyebi te pas tonton gesho omoni comment ya une hypocrisie eleka na kati wana oyo eza un peu louche mais ngai naza félicitation quand même na gesho po alobi eloko eza très capital ya motuya ngai eloko na retenir kaka les corbeaux et les renards nge eloko ka eloko na retenir eza les corbeaux et les renards yango natuni Vincent ntango yo lelo ozwi monopole ya kosengelaka Madame Sila va parler pas battre. Voilà. Parce que si la dame a bien qui d'Acosta y a pas de si la côte si on appelle conférence c'est ça Vincent. Donc on dit d'accord peut être ma moni comme moi qui m'a exacté à solo linaï. Ozomona. Mais quand on émission oh n'enga d'Acosta leki, bah yéme ko finga d'Acosta. Ozomona. Poste total et pas ça pédé. Ayambi nani ayambi vivete ma sasa obiso ngana zuyo pamela matonda kane na kote ngaso na zuyo sasa comment ça sali sasa les journalistes ngaso ki na zuyo ayambi de muto ko sasa na prévenir yo mais pour on faut qu'on prévenir c'est qui est invité à sasa pour prévenir ça na bango mi balé parce na lobi na sasa soki na zuyo sasa tu vas voir. On a invité Siko. Na sola ki na ye. Na sola pe déjà na ye. Yango na sola. Yango pe na lobate. Pourtant on a continué kamana yo te me poser la question. Donc na na soulever bango. Yango na oui, yango na sola. Nazo ya parce que monsieur était qui tenga blatala ki. Yango moni ke na toko le sujet wana. Yango na loba yango na ko na Vincent. Tangu ya mi d'Acosta. Est-ce que attendez maison au fait moyen asali pona na d'Acosta. Merci Boyokani. Gardez bon na yo. Parce que tu vas dire na ya bien bo ba ndeko ba finga nga squad dans le Bénécien na sila. Mais to finga po finga epesi le deko na giti. Mais to finga de poto bango yo zana. C'est la camarade na yo. Comment ça même je n'ai ça fou là. OK non on est bien ça. A folie pe d'Acosta to ba bongo. On zone c'est d'Acosta na autorité. Ko d'Acosta na yo. C'est quoi ça ku faire giti. C'est d'ailleurs. Ah même t'as na belle vite c'est chez na mine bongo. Belle vie na pas pour aller na munene bien sûr mais makama belle vie mine c'est là il y a comme trop distrait. Trop distrait. On a arrêté l'activité na chaîne nga pour na pesa temps na bakizateur na bazo ba élément. Donc on va reporter la justice surtout ba ko na pesa élément. Tilelo. Ba kazateur na bossa na zana na mutu. So na sala moté na sa ba ko na ngisa ba émission ba mutu ba ko wana na récent. Na pesa ba temps, ça peut faire 2-3 ans je crois, peut-être 2 ans. Les irresponsables filment on m'a accusé d'avoir singé à mort. On m'a accusé d'avoir lapidé la réputation d'une fille qui était décédée à cette époque-là. Chroniqueuse Montboué. Cette histoire a traumatisé tout le monde. Maman étoile, Jérémy, Jérémy a bien 4 fois, tout ça, il a tout le temps. Mais c'est non. Au point que, à quoi pression en a été. Et c'est là que, en fait, tout le gars a adouci un peu ma mœurs. Il m'a répondu à sa manière. Elle a tel que le quoi. Biso to bossa na biso to kipango de biso to belango to tala ma déposa makambo te bossa ne tala ma no va ta film biso bango tala ma to bossa makambo te azo na SB na ndako ya na biso asa musana mams na biso to pesa ke mams respect ayo beta biso la film ndeni leki apesa conseil qui ça na rigueur yo tumbola biso dans ma beko le ka ipo ko rater. So bien na ngoto e kata sila te. Oh. Boto muka pe. Boto tsa sila à côté na mboza ti. Azo mama na mat. Yo nga ko tumbola ngate. Omoni nga sibet na madame Buti. Ko tumbola ngate. Na pe na ninga lokili ko tumbola to ba binga. Na ka mwana nga ko kato mama na pota pe na ki ata sa epenge. Bon le français parler un bagage intellectuel te. To ba d'Acosta a tumboli bino sous moi. Donc nga so lingo choqué ngai. Le bana mamba fleur. Je ne sais pas si tu as combo.
Il est d'accord. Ouais. Parce que fait, faites Madame Gucci, faites Maya. ozomona biso tozelaka bango bafina dacosta nde avant toya kolobela avant toya kotalisa dacosta aja icone nga na oselaka président dacosta coach oyebi nga oyebi nde tozalaka oyebi nde tokoperaka oyebi ndenge mankima epai na yo elekaka te coach topermettre te bato mo bavanda basala émission bazela bamanke oyo tozela bango eza lokwa président gesho ozomona ntango Vincent azoluka manipule mpo ndongo Vincent azosala azomanipule bato eza pardon sincère ezouta na motema masila te ezoya na nzela ya Vincent ozomona pendant tout ce temps si la benga gesho te mpo nyonso excuse ozomona depuis Vincent ye na film na chaîne ya Abakouk place Vincent comme on luka la réconciliation na ba comédien eza mabe te mais la pardon sincère ou la motema sila ce qui le sila avant pas sila pas buka na te avant de taper na TV est-ce que bino mona ngana la benga bino ko tabeka ki bino dati Vincent ngana te ngana ye bino ngi sila do baka ya kwa ko tuna bino vraiment est-ce que le mona ki nga sila salu ça qui crédit nanga na bengi na bengi gesho akontu na bango Oliver faut tout ceci makambo et si là ça dérange comment faire pour to sangisa bandeko na biso bazabo moko et Dieu merci le quoi que comme comme comprendre ngo il faut tout bon makambo parce qu'il y a des il faut faire biso ba leader nous devons faire très attention aux renards qui viennent rôder autour de nous au début de l'école primaire la récitation les corbeaux les renards laissons souka. Mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ce sont les flatteurs qui viennent autour de nous. Il y a danger, il y a danger. Il faut faire très attention. Quand vous retournez, il faut faire très attention au bruit du monde. Très bien. Ouais, il faut faire très attention au bruit en du tout monde. cas, c'est très bien. Je pense que la zone d'ombre est importante pour le Rolango. Gesho Spon reste un artiste. Il y a Amounene, libre, il y a Rosala Moussa. ozomona eloko ezoleka wana eza le corbeau et le renard qui est corbeau qui est renard bino moko na bandako bosala yango baanalyse ngai etali ngai te natalaki émission ya président gesho epuis natalaki émission ya président dako en tout cas tozalaka na baregre soki lelo respect o biso tozalaka nango epa na bango lelo eza bafoue ezala biso nde mpasi peut-être ya mosusu mpona ya na hotel nakotika nanu bafingi bango bademare bango po président lombe kuta akota sila babanga ete tande bafinga président lombe ngasiko mutu nazali nanu kabe eza coach mutu okwa nani coach d'Acosta ofandi valaka papa no elombe omoni yango te po gesho amwana elombe taza mwana ya mode aza na pasi ata losoki bafingi na bango papa elombe ele touché oui parce que aza icone aza valeur aza président mais eza pasi ndenge d'accord décor ozala nango te ozomona ndenge dacosta ozala nango te ndenge décor ndenge mama milo ozala nango te mais coach dacosta oposani humiliation nyonso président elomba zwi mpo na bino mais ata bienvenue sur votre émission, notre émission qui est présentée par votre humble présentatrice Chancessiana. Moi, la souka parce que nous faisons autrement dit IGF. Voilà, mesdames et messieurs, les lots pour les discussions dans la chaîne chez les binos, chez IGF, la news, ainsi que moi, la souka, il y a famille officielle. Voilà, mesdames et messieurs, les lots, la plateau, la Zabuna.
invité na nga na kombo ya biaka zanga mwana suka ya famille libota voilà en tout cas esika boza ntango natangi déjà kombo wana famille libota etolisami na sai bato ya satana aza boloba babilona en tout cas bani balobake abandi lisusu en tout cas mokolo ya lelo abandi lisusu parce que toza na ebandeli ya semaine esengaka fo biloko moko ya bio yango wana nalingaki nabanda yango vraiment na biaka zanga avant tout d'abord napesa ye maloba na kopesa merci beaucoup na participation de madame sœur chérie waza bongo na assistance voilà te nga balobi na sima ya caméra ede azotambola baimage na mokolo ya lelo merci beaucoup na babasi nyonso ya Londres ya États-Unis ya Israël il y a France, il y a Angleterre, en tout cas partout, il y a Hollande, voilà, Amsterdam, vous a tellement aidé ceux qui ont Congo et pour risquer tant et pour moi, peut-être pour nous cabana, les bisous, les vino, donc il y a voilà, il y a pessimino kaka, bambo télémélé, il y a monté et pour empêcher pour nous merci beaucoup à la maman chérie, maman Gina Mabiala. Na base bien sont vraiment à Londres ah on a quitté ça te bêtis pour maman Gina Mabiala Ness Vin Jolie en tout cas bah merci na bino boende ezalaka batu ya boende bazalaka parce que bozanga kate na ba chaîne nyonso ya famille Libota na Chimène Manuel voilà surtout Chimène Manuel en tout cas tout pour mamote na ya voilà na mona pas commentaire na bino oboya ka bolobiki na s'abonner kaka pour na madame Belvi Kanti en tout cas merci na bino pour vous ala toujours voilà pour nous conseiller la bino musala ya kitoko merci beaucoup na mon bien chérie PN établissement pour papa à maman j'ai dit maman mon petit habillé par excellence moi bi ba robe ya kitoko kaka na yolo référence terrain ya Kamina en tout cas musala mobimba et pas ya maman Julie maman et comme la manière comme balelo na zabongo na bianca zanga ko tubanda dozo sala analyse sur film na biso ya musuni o ezana kati ya TV na Congo ya mais il y a mère prière voilà et ce que madame Belvi Kandi na casquette mususu madame Belvi Kandi na casquette ya mwasi ya libala oyo a Osaka oyo azaka na luziku mais soki meki en tout cas okutani na yango ermo mpe basede kesengaka mwana oningisa bango kosa kitoko makasi ozomona bongo mama ndenge azolesa biso bilei ya kitoko elongo na mama top semeki ya mbutu kote kuna totali kote ya Davina en tout cas film eza kaka wa félicitations na famille Libota na film na biso mon aîné eutaki déjà kosila mais mon aîné bazongiseli biso yango na 1,700,000 abonnés et view voilà ya boye bazwi wapi yango toyebisaka bino babone ya madame Belvi baza babone réel baza babone ya publicité film déjà sila film eleka mais bazongelaka kaka kolia ya bilei parce que yango nde ezalaka bilei oyo mama alamelaka biso mokolo na voilà émission na biso ebandi awa ade osu oza même langage nanga ozwa biso plat d'ensemble epesala koma kitoko makasi yakazama. Oui, bonjour Chacha, le chef de la presse. Mon nom est Carabaron à Maëlle. Mon nom est respectaka. Aya monde a TV tant mais balié pas mon côté. En tout cas félicitations à eux parce que na bête la kotolo, na bête la mukongote. Ba okuna ba bête la ba bongo mukongo, ba bête la ba bongo batolo, le ba comment regretter ba bongo bête mukongo. Yo mana bête la kotolo parce que les Canadiens là partout c'était aux honneurs, aux fierté à Belvi télévision. En tout cas il y a beaucoup de pays. Félicitations à madame Belvi parce que azo beaucoup la biso le roi va soda. Maman a beaucoup la biso azo la biso les avons le long vendredi au colia tozan ya titi la gêne. Le long vendredi au kotika mbeto no rola na chima. En tout cas bravo Belvi tozo ko bakana mabonde lino la biso maman. En tout cas félicitations. Merci beaucoup na yemo ko Poutine de le créative de l'État Kanzi VIP international la reine mère maman Mokondi. En tout cas, respect na yo pour la place aux alliés. Merci beaucoup. Donc, on laisse Nzamba vers ça. C'est un grand merci
Odette Lessa, maman la Leslie. Merci à toi, Yannick Lessa, Yann Dodo Lessa, Yann Richard Lessa, Yann Majos Lessa. Merci à toi, Mifi Lessa, Motema Papi, Irène Kialuta, Motema Richard, merci Nadine Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, Bibi Chimon, Samba, pas décoration. Et mauvais propre, Tito da Costa, le roi célèbre, Christian Bomba. Merci à Eveline Duchesse Tounani. Merci à maman Isabelle. Merci à mauvais propre Blaise Mokabi. Merci à Pamela Matombo dans l'assistance. Merci à Déo au hasard derrière la caméra. Et à Pichu du fond, Mignon Noble. Chacha ma question à eux. Merci beaucoup, Nabilo Niaso, Obozo, Nabiso, partout dans le monde entier, les Kalambaki, émission Nabiso. Et ben dit, ah, cela fait dur, prenez vos positions parce que Bianca Zamande a solo. Voilà, Bianca Zamande filmé. Voilà, film la biso vraiment comment meurtrière, il y a moi la belle vie télévision, biso tout consommé film, deuxième épisode, troisième épisode, la biso film côté à 16h30, maman tia TV partout. Dans la téléphone, dans la métro, nous cachons la belle vie télévision, tout le monde a pas parce que moi belle vie. Mais quand on a on est belle vie dans ce sala et pour pousser au linga belle vie, le quoi la vie de linga belle vie sincèrement, de linga belle vie physiquement, moralement, de linga belle vie il y a au félé, il y a bon côté parce que tu y a ben ma biso te biso moi tout le monde moi sur la chaîne contre tous. Il y a pour soutenir vraiment. Et en tout cas, vous avez cité total nanu muchopi. Vous voyez, nous avons dit que nous avons mis ça au col de la muchopi. Nous avons dit que madame faut la canne à rigueur. Nous avons dit que les toits n'ont pas moins à moussala. À propos de l'Europe, propos beaucoup de monde si je savais. Aux hommes, moi, moussala comme c'est des camarades. Moi, moussala paie avoir une mission. Ozomo nazali ka fia karcha mona mobali nda kota na mutu kanenga ba mutu ka ye enyongisa ke mutema akote pa na bino ba ye ba famille na bino a détruire bino tala ba propos mutu pa ye la madame Ben en tout cas avec lui mona moza kana ne Jessica na e kumanya mabe ozomo avion ni no za kana piscine mutu maman fa fongola miss Fola na papa na fille wana kuna bana basi basokola kana bikini ba piscine za lo mzape mbamiso nanda kuto betela muchopi maboko to bake muchopi aleki sila na jouer avant muchopi kala kosala ma sekite chacha tala muchopi wana tala kotika muchopi nenga zabongo muchopi tala balobi ke mutila banga muchopi mimi ka bonga banga muchopi non lo bano na se muchopi boma bango mabe kuna fa muchopi tala bino fona ka muta inspiration nous sommes la piscine avion piscine est-ce que babilo wana sila boza nango fait ka muchopi en tout cas pour avoir muchopi ta tout davina apo docteur. Pas de docteur. On comprend l'essence d'affinité. As infirmière, toi un docteur. As infirmière. À chaque fois, il y a un tenir, il y a un médecin dans est-ce qu'il y a un docteur? Quand on a fait le bon livre, il y a fait la mode casquette, place où nous sommes jouer le corps de maman pasteur. Ya musuni pesa msomoni linda kuna pa la shisha. Sotozo ye baté linda. Da omoni meurtrière wana na ndenga na comprendre eza na ba caché moko eza wana te to dévoiler te po ya biso ya malembe tozo consommer. Nyana sanga moi c'est eza na ba bilo mo caché eza wana on dirait ba baza na ba double face. Na kati ya meurtrière wana en tout cas ba ndeko pona ko découvrir. Pour moni pe Patrick na et à mon bassin le quoi amande tu m'as proposé la moquette et moi baso en tout cas tout la film on a donc en exclusivité sur Belleville TV au Kotiwana oza déjà mobimba ba film na biso nyonso ezabana soki polingi au bandi na skinny tant aussi les skinny au yeskoyo na meurtrière en tout cas et pour ça pour moi qui tout comme c'est ça les seule façon les seuls moyens ya ko produit na biso actrice na biso cinéaste et puis scénariste voilà il y a motuya il y a mwana bien kazanga tomona qui sortie médiatique
il y a tonton Guécho, il m'a posé ma question, les gars qui ont une émission, il va faire ça. Alors, qui ont essayé là, qui a l'obé, ça qui peut conseil, peut annoncer qui message. Mais des bonaye si la visage. Et puis, de comment on a anniversaire, on a posté, à souhaiter, joyeux anniversaire. On a analysé à mon dernier, c'est que si là, attends la émission. Pourtant, tonton Gué sur l'équipe d'émission, malamment, moni à salélier vidéo pour nous souhaiter joyeux anniversaire. Moni, faut pas tonton d'accord le bas qui m'a conseillé qui est, tu évitez pas tonton Gué sur moni. Il y a une hypocrisie, hein. Il est quand Katiwana. Oh, ils sont un peu louches, hein. Mais il y a félicitations quand même la Guécho. Pour le loco, ils sont très capital, il y a Motouya. Mais là, on a retenu Kaka, les corbeaux et les renards. Mais là, on a retenu les corbeaux et les renards. Il y a tout mis Vincent. Tant qu'il y a le monopole, il y a que Sengelaka. Madame Sila va parler pas battre. Voilà. Parce que si la dame a bien qui d'Acosta, d'Acosta y a pas de si la côte si on appelle conférence c'est ça Vincent. Donc on dit d'accord, tant on dit comme moi qui m'a exacté à solo linaï. Ozomona. Mais quand une émission n'est d'Acosta l'équipe, bah il y a même qu'on finit d'Acosta. Ozomona. Poste total et pas ça pédé. Ayambi nani, ayambi vivette ma sasa. Obiso ngana zuyo. Pamela matonda kane na côté. Ngaso na zuyo sasa. Comment ça sali? Sasa. Les journalistes. Ngaso ki na zuyo. Ayambi de mude ko. Sasa. Na prévenir yo. Mais pour on a faut prévenir c'est qui est invité à sasa pour prévenir ça. Yaya. Na ba on mi balé parce que na lobi na sasa. Soki na zuyo. Sasa. Tu vas voir. On a invité Siko. Na sola qui na yé. Na sola peut déjà na yé. Yango na sola. Yango pe na lobaté. Pourtant on a continué kamana yo te me poser la question. Donc maintenant on a soulevé yango. Yango na oui, yango na sola. Na soya parce que monsieur était qui tenga blata la ki. Yango mon ke na tombo le sujet wana. Yango na loba yango na ko na Vincent. Tangu ya mi d'Acosta. Est-ce que attendez mission en fait mayamba asali pona na d'Acosta. Ozomona biso tozela ka bamba fina d'Acosta. Mais avant de renouveler, avant de kotalisa d'Acosta ja icône. Quand on sait le président d'Acosta coach. Oyebinga webine tozalaka, webine tokoperaka, webine nge manquement et pas na le kaka te coach. To permettre te ba tout monde va vendre pas ça l'émission, pas zéla, pas manquer au zéla bango. Et ça le quoi président Guécho. Au somona, tant que Vincent, azo luka manipuler, pas non Vincent azo ça azo manipuler batou. Et ça pardon sincère azo dans la moteur machine la té, azo y a Angela Vincent. Au somona pendant tout ce temps, si la benga Guécho te pas s'excuser. Ozomona depuis Vincent et la fille la chaîne ya Abakouk place Vincent comment Lucas la réconciliation na ba comédien ils ont bêté mais c'est la pardon sincère ou de la montée machila ce qui de l'oscilla avant pas si la pas bourra na terre avant de taper la TV est-ce que bino mona na la benga bino comme t'avais qui bino dati Vincent oui na ça belande ya bino ngesi la lobaka ya pour que tout na bino vraiment est-ce que mona ki ngasi la salu ça qui crédit nanga na bengi na bengi Guécho après tout na bango ozomona et donc sont les kawana sont les corbeaux et les renards ce qui est corbeau qui est renard bino moko na banda ko sela ngo ba analyse ngai etali ngai te na tala ki émission ya président Guécho depuis na tala ki émission ya président Dako en tout cas tozaka na ba règle ce qui lelo respect au biso tozaka na ngo pa na bango le les a bafoué et c'est la mission de passe peut-être na mususu pona ya na hôtel na kotika na ba fingi bango ba démarrer bango pour président Lombe kuta bota sila babanga ete tande ba finga président Lombe ngasko mutana nazali na mukabe za coach muto kwa
nani coach d'Acosta ofandi valanga papa me elombe omoni yango te po gesho mwana elombe taza mwana ya mode aza na pasi ata loso ba fingi na bango papa elombe et de toucher oui parce que aza icône aza valeur aza président mais il a pasi ndenge d'accord décor ozala nango te ozomona ndenge dakosa ozala nango te ndenge décor ndenge mama milo ozala nango te mais coach dakosa oposani humiliation nyonso président elomba zwi mpo na bino. Mais attends lui peut-être attali toza bandeko le linge sale c'est lave en famille bien sûr autant quand lolobi nini le linge sale c'est lave en famille le linge c'est la vie en famille. Ozomona yango wana est-ce que si là ayeba déjà le seul élève c'est là va faire hein si là non bah tu vas comprendre que le nelo ba si là yebi que le seul ce qui dit wana on se lève la famille ayeba ngote ce qui si là yeba que pourquoi pour la dignité azo pekisa Thérèse ati ba piquer belle lelo ce qui si la belle fille ba sali réconciliation Thérèse a été le mal. Très bien. Bon, Thérèse, là, quand Azoya, toutes les questions, toutes les réconciliations, il y a madame ici, là, na belle vie. Oh, Thérèse, a une consolation, la belle vie, l'autre est là. Ah, même la belle vie, l'autre est là. Mais l'autre est là, au lien bon, mon aïe. L'autre là on a obengaye macha mumenu l'autre là on a okumisaye de Ronel la kamwe enveloppe commandé ya musuni boy en tout cas ozomona oyoki mutema mabe olingi kaka belvi na sila bazala na ba réconciliation biso to bona biso ko benga sila makolo soso to lembi yango to lingi basala réconciliation ba yokana biso la reine lelo yo tikela biso l'hymne national il y a l'hymne code il y a pas de comprendre que l'hymne na hymne ça c'est la même chose au tikela biso comment hymne national au tikela biso hymne national il y a l'hymne makolo soso to lembi ko benga sila to lembi to pona biso Thérèse silama yo pe to na posa to mona sila a façonné Tègre. On s'en a moins à dire. Tègre à l'issue. Mais Thérèse a joué Sabrina. A qui n'est pas si la n'a pas coaché Sabrina, elle va coacher à coacher Tègre. Le Thérèse, à un niveau, on va Tègre. A bengi Tègre, chers collègues, à reconnaître que Tègre, chers collègues, naïe. Et bon, le lorsque Tègre a manqué Thérèse. Bino mikolo bokoya na théâtre bako ba yanga bi yo muto yaka bijou la reine yo muto komi ko ya ko traiter bato o bilongi ya bato na bijou la reine bino kala na bino za kandeni parce que ça va bino parce que ça va venir na bino kala bilongi loka bato bakimi na nini moko ya pasi ni Ethiopie Ethiopie bonga déjà à l'époque ozomona bino kala na bino ezalaka ndenge nini moto soki amoni kala akondima te eza yo bakoto na bino ezongaka tomonaka ngo ozongoba mpe kala na bino kala na yo leki marie-jeanne na nini yo bijou la reine yoka neti somi oyo oza nango yango marie-jeanne ngolo aza marie-jeanne aza lokola yo te marie-jeanne aza moto asoni te marie-jeanne aza na valeur bijou la reine oyo obengaka bato ozobengaka moto mpona 15 000 francs ofinga sila bakolo soso yo 15 000 francs tina 15 yo lingi madame belva zero soin ndeni belva kundelo tata kundelo mama belva kundelo noka kundelo tata mwasi belvi mtatindaka okeba na papa erik ozwaka mbongo nyonso ozalaki mwasi mayele nga okeba dubai okobosoma biloko teta yo ozalaki kaka mpo omoni baninga bazokocha kesi na loboko okoko bebisa relation ya mwana mobala bato na famille na ye papa erik loko otika papa azongeli mosala na ye azongeli bambongo na ye aza bien akozongela papa erik te papa erik asa ebike mwana mwasi papa mwasi monene akopanzala te pas question plus jamais ayebi yango ayebi ke bijou la reine aza mwasi moyibi lelo bijou la reine azofukama mpona osenga sila pardon ofukami 2 fois 3e fois ezali madame belville ese kokolala
bijou na ngani silama na bano na Thérèse Thérèse azwa Sabrina ke no pesa Belvi pa coacher oto ndim apesa akene pa Belvi po sila yebite kasi amemi mo na loboko alo se na Belvi pardon Belvi omoni na ya na yo tanga mokili mobimbe yebi na benga masha mumenu makila ya minu musu aboka musu bamina oza makila ya minu na nga aye na mwana tala lelo cher collègue tegra ya papa tika nakanga makambo eza somo tika mama Comme elle est comme elle a dit, deux autres continuer, on les a maloba bien kazanga en partant tous là. Tozwa nini oyo tozwa akena yabi le cher collègue na komi kofinga cher collègue na bosani kaza mwana soki lelo opesa ki pe Sabrina makambo lokola tega esa ngala ngena toucher tega te yango moni ngape na ina mwana popa sila kuna sila yebi na ete sila yebi te azana muto abimisa te yango na ye obimisa Sabrina siko totala soki Thérèse ya anya finga Belvi azofinga Belvi parce que bon Belvi azobimisa bato oyo Thérèse azala na groupe bana groupe à Thérèse est-ce que bien moi on ne joue pas Thérèse franchement là c'est sûr mais on a fait na Belvi mutabimisi Maria Longondo oza na 10 ans na monde art ya maman présidente ya groupe na yo moko 10 ans azana na groupe bijou la reine ozo nyekola ba Chloé place bakenda kotourner ba mibali bayaka na ba boss bayaka komina soki amonika ba mibali baya comme si Chloé na orange binyemi akoba notice mo pour Chloé wana basana taille ya orange na je sais pas comment bomo ozo mona akokomisa Chloé na orange basi minene bomi kalane ba passer makolo papa museni papa bato bazala ndinga na tala peki en tout cas bino ba no za pas salité oza mosa libala na oza kokonvie kaka mibalo bazoya libala tala place okenda kenzo soni ozomona bijou na ngani sila manga na yebi yo na yebi yo komaka te simanga malembe memanga malembe erene lokoe memanga malembe desatetoyo ebomaka beza wana rene lokaka tala bijou la reine na bomboma yo eboma la bijou la reine ye moko eboma bijou la reine eboma wa bijou la reine kabo misukaka likolo la kada sentiment bijou la reine silama na oloba na yo ntango yo ozoya bato baotinda yo bakoza yo bijou la reine aza star na bino bijou la reine aza star na nini bijou la reine aza star te bijou la reine ndenge aza bongo aza mokinza ya pui mutu mobimba soko olingi ozwa ye opeshe yokanisi madame Belvi akenda otourne ya bashe na bandeko ne epa bacardozo wana ntango cardozo azobenga Belvi ayebi ke na bengi ikone est-ce que valeur ya Belvi baotia bijou la reine bamelisi epema pa popi na ye bojoue te tala keba nazoyebiso ya bijou la reine na star ye tobenga Marie-Jeanne Bastar tobenga Mama Étoile totia mpe bijou la reine film nini oyo atourne kanga yebisa biso film nini oyo asalaka ekanga bango na ba Thérèse ba Jojo bouti bijou la reine asala Kilimanjaro ozomona mais lelo afuka médecine tala degré ya nebi te bijou la reine oza na mwana pasteur yakazanga likambo na âge oyo si la base à 48 ans ya promettre à la tête ozomona ya gabi na scène tozomona na papa ale mabana etali biso te si la base à 48 ans esiwandoki sila 48 ans sila yo bangi ayaya tobanga nzambe tobanga nzambe loyo olingi koloba sila mpo soki totie 42 48 ans aza mokolo ya riana sholo ya 6 ans naloba na yo yaya
na ndenge nini ozomona ndenge nini si ozokata age no makasi boye ozokata loka azoloba mpe abinga na loka bajoueur to esili osalika loka bajoueur basalaka na age ya basket na age na nga normal te na age na nga ya basket pour le moment nde na nobeta basket boye nakokokokisa 29 ans na age na nga basket oyo batianga mais na age na nga normal na yano ya pamela matondo ya samiga omona baleki na nga ozomona na mokolo ozomona le 5 anniversaire na nga le 5 mai nakokisa 39 ans nakosa age point omona siko sila zoya kokata age sila yo oza mokona nini oyo ngana eka ekoza pamela esila mpe na live atiembwa ya nostalgie aleli mbandana ya bimi nzambe na ngai mbandana bimi mbandana bimi esalanga bien ata masali mpongo atie ikone na biso atalisi yo kasi te atalisi bino kena lekaka nzela yaya otikanga na pasi mawa mokili oloba epimelanga sukse bato ya mokili bakoma konyokolanga leki na yo yaya natali eloko otikela yaya eza te soki naketi ya boucle de fleur bato bakoyiba yayayebela yo atiaki yango mpona maboli te araisonne soki ozalaki membongo ya youtube otooli yango na yo nde bato ya mokili bakoma kosakana nanga te sila misala olingaki ozala ta na ngena aza ta na valeur soki ozalaki na bomoi yango araisonne yaya mais bazolia mbongo avec notre papa makambo minene boye nazoyebisa yo papa nini nde papa na bango akufa yango araisonne ya vraiment mpe ya sona nzela nini susu yaka nzela nini olingo banda suka nzengwa yara esalini yo kasi koparti mokalobaka nakotambola navama botanga mwasi ye lolendo na nga esuki esika yayo ebandi matatani lisusu nga nakosala naluka yo ata na bandoto atandele te kozongana kolela na nga elekitisi atandele kofuta ye okomisi ngai ndumba kasi pesanga sila okomisi ngai ndumba kasi pesanga ta chance na bayapa kende na chance ne yasa mabele likambo monene pour mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis de début jusqu'à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui. C'est merci beaucoup partager, bon liker émission la biso Yaoundé eza ba force de biso. En tout cas, merci beaucoup la participation de assistance papa. Dès au ma zaki comme la image na pasi joka boye eleki kutu sango ya liwa ya tata to ya mama tokumuni ni esenga nazala libalo yo ebisenga nilambotama ya nzambe émission de ici non bien quand ça va en tout cas bon retenir boye babi wapi bia bia tobotana ebana vraiment ndenge to nzambe na raisonner ya yango bomoni ye moko na plateau yango bomoni ye moko na live a raisonner atalisi bino ke nazalaki ya ye mpe banda pa bimi ya confirmer ye nde azalaki apa mama na biso biso na toyebi bamiyi mpe papa miso bandaki koyiba ye na bandaki liboso ya sila ya nsima bamiyibi abi ye malaki moyibi confirmer atati na podium papa miso bandaki komatisa ye en tout cas bambote na pesi na ye Sylvine Jolie na mama chérie mama José Lusadisu mama Claudine Bokatola mama Ewin mama Liba Super mama Ningo ya Mputu mami Tadina de Belgique la grande H mama Sakina mama Gina Mabia la Bola Moleki mama Gina Mabia la Oumela et merci beaucoup à maman Ewin merci beaucoup na maman Nabiso Pierrette Lungengo
pardon, Nanou Lungengo, merci na Pierrette, merci na Renate Kitenge, merci beaucoup na Batunio, Sobalina Biso, Mireille Madimba, Mireille Makaya, Motema Papa Jérémy et Papa Jacques-Claude Ataliano, donc Batutu Balina Biso, Biso Pena Bela Tolina Bino, merci na Mauvais Papa Jean-Paul Kapinga, et merci na Mauvais Papa Tico da Costa, merci na Le Roi Sérère Sangoma, et merci na Yakichu du Foie na Mignon Noble. Cette émission a dédié à œuvre duchesse Tunani pour la monnaie vraiment et mes condoléances na famille Pindi Mobimba, quand même Jean-Jacques Ilunga et la reine Pindi, Karine Pindi, Irène Pindi, en tout cas Coxon Pindi, courage à vous pour perdre maman na biso vraiment maman peut toujours na Kenya. Merci beaucoup Nayope Bianca, restez toujours branchés, c'est Récimaté pour escuter sur notre chaîne. Au revoir. Au revoir.